nayebi na ngeza nango yo te nga nayebi na nga même studio koti mambuto osali wana bafournir yo mais quel que soit bafournir yo mais mon acoustique non ekomi ata linzaka paper vt déjà na bacoustique nyonso bato babeti bo banana okompare ngona acoustique a Diego bacoustique tout bato babeti ata moko te kokali na acoustique a Diego so ebe bona posa bodiembela fere ya mama solo ti na bino bato bozo bakeo tolingi polémique te kala musique bosala ba polémique lelo phrase bokomi na monoka tolingi polémique te tolingi sous polémique te bolingi polémique kala bosala polémique ndeni non le choix est clair toza na aigle toza pe na Jésus bino bozo diembela aigle bato misupe bazo diembela na bango Jésus mais boye la bato idéologie te ke tolingi polémique te ah musique ni ebeta mezanga polémique jibena wera po bakoma na mbongo bakomi na lelo ya musique a polémique bato musu polémique bakenda na mona mitakala a monora polémique mais wana ya polémique te nga na moyibi te journaliste a moyibi tika kosala ba émission au chrétien nga ba chrétien nga te nga so na comprendre ko chrétien nga na oya mobimba nazo avertir yo c'est le moment naza na problème na yo te na tika kozana na problème na yo te kanisa atanengo yibaka téléphone ya nani oyo ya Chancel Mbemba oyebi ngoti oyebi ndo yiba téléphone ya Chancel Mbemba oyebi nde basalaka yo. Bonjour na balandinyo sur le canal JMTV, la votre Saratola. Babi, émission Ezaka Moko, chaîne Ezaka Moko, canal JMTV, vous s'abonnez massivement na canal JMTV. Et awa boko bando zwape ba émission ya Saratola na ba exclusivité mususu. Et puis boko bando zwape ba image ya artiste na bino Ferrego la na Diego Milito awa na canal JMTV. Et je profite de dire un grand merci à toi, Madame Jolie. Un grand merci à toi, Amélie Moui, Bamotema Orlando Domingos, Balobi, Big Manager, Silence d'Or, HK. Bamote no place aux ali babitara au kotima solo on sait que des gars na pesi mbote na batuno stu balinga ngavie na ngaki Roger Matondo héritier kia bamote ma chérie o na pesi o bambote place aux ali vie na ngai champion Wadol mon vieux de Kati na moni bongo pe Blanchard Maïza bambote na place aux ali Shérif Kachiku bagauloise na moni bongo l'homme de jugement Claude Lukebakwenu na pesi yo bambote belé place aux ali na pesi bambote na bato nyonso bolinga Saratola bo s'abonner massivement na canal JM télévision. En tout cas lelo nana grippe nana angine mais non mon biloba loba moreo leka trop internet e bo bilobe là hein franchement bo penda bata biloba loba penza poso penda to bito tala penda bien que acoustique ok mutayembi bien musique beti bien est-ce que kabose na peso no bambote place uzali wape vie nanga tika kopo tika maamboyo tika marambo vie zata reconnaissant mutayamba ona wenge se fait regola na ebi nangeza nango yote nga na ebi nanga même studio koti mambuto osali wana ba fournir yo mais quel que soit ba fournir yo mais mon acoustique non
ekomi ata linzaka papa Hervé te. Déjà na bacoustique nyonso bato babeti bo bana na okompare ngo na acoustique a Diego. Bacoustique tout bato babeti ata moko te kokali na acoustique a Diego. So bo bando koma su na papa etie pa papa Hervé ndeni acoustique a Diego ku bokomi te parce que le seul acoustique on a poto bakati yango en morceau bayoka ngo na musique na ba baffle bayoka ngo na ba barbecue neti ya album isa acoustique a Diego Milito. Moningo bambuye biso situation tondeni to ko créer ka ba actualité na ko luka ba buzz non na tadi tadi na yope oyebi kala okamwa ngabi na bo kamsanga omoni ngale na za omoni ndeko na nga na pe na barando na bandeko na nga bazali ope ake to botamine papa moko bazali en vie bakufi te tobetana bango pe ba 6 ans ti leo tokopera te misu pe baza pe toana bango ba 8 ans mais baza makila na nga baka bandeko na nga ata lelo soki asala ye mutu mo mabe namoni mutu wana alinga boma ye to akanga ye na livre te mpo ya makila na nga nozwaka part ya makila na nga c'est mon sang mais bino boya makila 20 tsone oyebike na wera seule place aza osepela na bino te franchement bo excuse nga na grippe na 20 tsone osepela na bino te bobima ba sans esprit balâche ye makamu na ye ifo ba Gibson bakotaka ngo ba soleil wanga banani Comment bino bokomi na complexe ya makasi bo so epe bwana posa bodiembela fere ya mama solo te viende eza boye biso nande eza boye to ana posa benda yo cha biso appui etanke ba petit na ya wenge awsala ngo nata normal penza kabo sa acoustique non ebeti na bino nyonso tu bato bobeti ba acoustique na moi nanga acoustique ekokani na ya Diego te moi totanga siko papa Hervé eza te po aza Jésus mais biso nano acoustique bino bobeti ekokani na acoustique a Diego te na son na musique na koyemba ekokani te bato musu balo batala ye kuna akotela mobile na ye mais bato bayoka musique baza wana bayoka ngo bazo ba acoustique na bango tu bache wana penda bayoki na acoustique Diego abeti so boko ma papa Hervé ndeni na yoka bato boloba trop bo sala ba analyse na tali pe ba analyse moi trop na bino bato bozo bakeo tolingi polémique te kala musique bosala ba polémique lelo phrase bokomi na wana munoka tolingi polémique te tolingi sous polémique te bolingi polémique kala bosala polémique ndeni non le choix est clair toza na aigle toza pe na Jésus bino bozo diembela aigle bato musu pe bazo diembela na bango Jésus mais boyela bato idéologie te ke tolingi polémique te musique ni ebeta mezanga polémique jibena wera po bakoma na mbongo bakomi nango lelo ya musique a polémique pona bino polémique eza buzz te parce que bato musu polémique bakendaka nango na mitakala aomonaka ya polémique mais wana ya polémique te lelo la vérité na pe la kwitite na oloba pela ya solo la meni nanga elo te mais mutakala eza polémique te wana eza sorcellerie so moni mutu azolakisa ko bolumbu na air nyonso azoloka yo azoloka bino nyonso bamusicien sa le savoir mutu mobimba azotala ata te ke mwana ne pa omona ngo donc aza sorcier c'est la sorcellerie baluba pe na kindoki atuka baluba po libisaka mais moi kindoki evanda na baluba bamongo pe biso mwa bondumba evanda pe na bamongo donc eza na ekolo eza na mwa bamakambo nango polémique elakisi te ke osangisaka bato mo boye bafingaka bato yango wana polémique te polémique yango wana te polémique eza makambo nga na oloba siko neti ka bose
ndenge azalane na succès te aloti na sa polémique na Ferregola yango wana polémique nga pe na ye pe na yo expliquer fe na nga ka bosse po topanga na ve ko perdre te yo a mwana wenge faut soutenir wenge bozo perdre bolanda ye te ya sa perdre kala na mayele kimi akomo reconnaître na bato bapesa chance te na musique toloba te polémique ezalaka na musique mafinga te buzz te mais polémique na musique eza autorisé kala ana ntango bato babanda koleka na baémission banda ofinga bato na bakombo na bino bopekisa te pwani bokosa bato boyeko bokosa bato boye pourquoi boti kofinga bato baingra na baingrate nga kutu kombo na nga ezalaka olobi na ntongo na midi mpe na ye po mutu apemaka na pema moninga aza te mutu adefisaka moninga pema aza te biso tu toaba na Congo mutu abangisa mpe moninga aza te mpo na moni na nga mwana général mpe te wana mpe mwana général te papa noko ayebani te yanga papa ayebani Bernard Tola yo ya yo papa aza komboka na okangisa na obetisa leki noka bofinga bato baingra te yo ndo oza ingra tonton Skol oza ingra nga na ingrate te bomemanga wapi bokenda na nga Afrique du Sud bosalela nga passeport bokenda na nga nulle part siko obenga nga ingrate na nini otiela nga salaire mo ya chaque fin du mois futa nga na reconnaître yango te oangaja nga inga na reconnaître yango te boni boyeko so yo edanga nga pe na eda o to edana monde yango ya bungu yo edanga nga pe na eda yo totanga ba aide yango pe te bato baota biso bayebi yango te mais timu ko mususu bo pousse nga totanga ba aide wana yo edanga nga pe na eda bino en particulièrement toi-même nga na eda o pe te siko bo bengela nga ingrate na saini nga nalobaki yango bato bakosangana babumbisa fere nalobaki yango mede fois yango mpe ezokokisama kaka basangani mpo babundisa Goma na biso basangani mpo babundisa unité de mesure bon toutefois Ferregola aza professeur à musique apesa bino devoir je crois devoir yango boremplir yango mais bokoki pete est-ce que yo banda ko se comparer na professeur yo mutu na devoir no ozwi te bozwi ba 1 sur 10 na ba 1 virgule allez banda ko comparer yo na professeur et à la rate bosala musala bobeta musique boyemba ba chrétien na on importance te nga so chrétien nga mukie nga na chrétien ebele elobi nango nani o joueur na biso na Samuel Eto'o abi pona koma o na komi lelo na souffrir na vie pona koma o na komi lelo ya ba fort na nga moko ba fort amuta mukilité parce que mutafula amuta te ata Diego ndaza na boka nga bambanga na bino ya lobaki bofula e mutabota mana ora na e oyebi combien ba grand chanteur ba yembo yemba babimate ya likambe toilette bino wemne bafula amuta et puis mutu pour travailler na mutu il faut yeba ke mutu ana za na étoile pour travailler na benda epembeni poso za na ngote obebisa mamna e allez batanya stunga na zu pona s'organiser na vie nanga bino bokanti ba maloba na bino na ba mafinga na bino e déstabiliser nga na ngo ya boye mutaka na bino kutu samba kutu ezala bien na ba popo onga na obimisa batu ba profé na bango sex tap pourtant ba yoka bilo nga na obimisa baloba te o eleki makasi sex tap kutu bien mutafula mutu ya nzambe ya mutamukilite ya mutamukilite biso nyonso ko to abengra boti kotinda batu ba chrétien ngai nga chrétien nga na 12h juste na yeko zongisa na ngai na vivra na pema mutu te
tapé ça ba tu pe me nzambe na vivre na grâce à nzambe Samuel le toi loba hein pe ngana remonquer le double voire même le triple au final mba moko ngana fingi ata 20 fois c'est normal donc bino bato na obai na bino derrière que bo sangana bagoloise bana 4G news télévision balaine de la presse basangani déjà po babundisa papa Hervé nalobaki yango pezo kokisa makala journaliste moyibi nga na moyibi te journaliste moyibi tika kosala ba émission au chrétien nga ba chrétien nga te nga so na comprendre ko chrétien nga na oya mobimba nazo avertir yo c'est le moment naza na problème na yo te na tika kozala na problème na yo te kanisa ata ndenge oyibaka telefone ya nani oyo ya Chancel Mbemba oyebi yango ti oyebi nde oyibaka telefone ya Chancel Mbemba oyebi nde basalaka yo s'il te plaît so nazala mutu mabe me nabimisa babilo mosu ebele en internet na baja wana te oyo bapubliaka bato babimisaka makambo bato et puis à l'époque kumisa nzambe mpo na époque wana tozalaki bien tika makambo na nga bima na vie nango ozali na babone na yo ebele oza na bato na yo basutenaka yo oza na batravailleur soi-disant PDG bima na kombo na nga na monoko bima na histoire na nga na histoire ya vie na nga bima na carré na nga bato bafinga yo na mwana na yo baza envie bakufi te salela bango ba émission ngai non nafinga yo te non nafinga mwana yo te me bato bafinga na yo na mwana na yo baza envie salela bango ba émission muto azotinda wana kutu akotyo na libulu po ye moko ayebi no ke kuna place wana eza faux carré ya kosakana te nzela mabe autaki kotinda chef d'orchestre po de fleur omoni kota sukeli nayebisaki abakisa émission moko ti wapango chef d'orchestre po de fleur batindaki wana siko ye te komi su yo bafongoli yo po bato nyonso tu bafungola wana bino tu wana nga naomona bino te naomona bino boze eloko te naomonaka ye bilo yango yaka 5 so na tiango 1 bom ya na omutaka te po mutaka nese sambwa yango te yango eleki yango bo préféré te saka bazongisa repeat sex tap botika ko chrétien nga na émission na bino na lingi te botika ko sala nga émission nga naza Karine Mokondi te Karine mutabomba bino nga naza Saratola olobi na 12h juste 12h 1 minute na ye na posa ba problème na bino te bino bolingaka ba problème na nga pourquoi bozo chrétien nga pourquoi botindaka bato ba chrétien nga pona nini tandis que bato botinda ba opese te nga na omonaka yo naomonaka yo Amelia mwe bebisanga te Saratola chana se oncle Oscar leta na mushinda hyper comptable abena nga petite sœur tika champion wa dol pa obena nga Saratola tika mama Michel nakuta obena nga Sara komeka lisusu te mais bino bomo tinda nga na melaka baskol pona ya kaka koloba journaliste moyibi tika ba émission na kombo na nga tika mbalo na oya mabe na oya na mubimba so bango bafinga kayo nga na finga te me biloko na oya nango o préféré mafinga wana oloba ti leke tu afinga nga bien te leke tu kutu bien oyinanga tant mieux comprendre internet ekosa biso te kolata kombo a PDG eza bien mais internet ekosaka biso te totalaka mpe nsima ozongi mpenda nsima obule ta mosusu bato na internet bayebi nde oswaka voiture wana te me nga nayebi comprendre na vie kolukaka kokota bikotela te
parce que ngai nazala na problème na yo te. Tango ozokota bikote là, s'apprêter hein. Faut s'apprêter. Faut s'apprêter pour nga na obimela nzela o bato babimela wana te na oyelo oyo nzela na te nga na oya nzela mosusu. Il faut s'apprêter makasi hein. Parce que nga na za bato boseli nga 100 millions émission. Na ebite yo na vie na osode ya basalela ataka nga lupango hein. Devoir angwana ataka nga lupango. Basalelo. Ataka nga lupango. Basalelo na. Boni boye ko. Boni boye mama. Batu kutu bazo finga yo bota mwana zanga tata ba yebi na papa mwana no te na vie. Oko lu répondre bango te. Yuzo yo lukanga na makambo ngam na problème na ote. Tala na obela. Na obela na nga sope na juba corona na nga na ebite. Na obela. Sope na ba corona na nga na ebite. Mais bino bo lukaka makambo. Oyo eza premier avertissement. Omoni bondumba na bino bosala na ba internet na ba partout na bino na ba sangana na bino bobima na ba mécène bobima na ba mibali moko bosangana sangana nga leka na carré na bino te hein. Moni ba carré ba mibali na bino bosangisa wana ba mibali na bino ba poto ya Kishasa ba partout ba mambebele bele nga na leka kuna te. Ngai na uta na nga femme d'affaires na uta na commerce. Aza réputation na ngai. Na salela ngote na bebisa ngote. Bino loka boboma ba réputation na bino nga na koboma ngo pena bien. Fais gaffe. Oh, je crois eza deuxième avertissement yango. Na pesa ko avertissement liboso o ya mibale. Esikali ya suka mabezo ya. J'ai dit et je vous remercie. Tonton Skol, Tembenye. Tonton Skol, Tembenye. Tonton Skol, Tembenye. Bye.